micro na oya botala ka ba forme ya batu ya rolelisa. OK? Déjà moi na nga ebana na réseaux sociaux avant ba TikToker. Donc on est là pour aller. Zelana yoka nanu te bazo expliquer yo. TikTok est une application ba repêcher batu bazo succès na retard. Donc moi na nga sala na succès na confinement poto yebi. Donc ba lelisa ngate mutu lo pendant rolelisa ngate. Tolo bana ba fait yo lela na quit. Patika lela linette, loyer, mousse et TV. Kala bilobo kende rolela. Bon, admettons que nga lela pour bache moi nanga. C'est ma première fille, elle est trop belle, elle ne mérite pas ça. Déjà le bana offensé ko lega Pandora. Donc on a un passeport, il y a koto ko lega Pandora, c'est normal. Et Pandora za ligo d'ailleurs comprendre. Eh, toujours le beza ba fait si le cas donc ngana ko le laté pour un individu, il y a internet. Donc abimisi ma mis en plein live. Vous êtes malade. Qu'est-ce que moi j'ai pas traversé dans ma vie? Ah, uyaka na live. Eh, yo lela na ba quit non soko utaki wapi ofiendu kelo. Fatika lela ba boto la TV. Fatika lela ki ba bien. Ba boto la yi. Nga bomona ma mis na internet. Ah, nga kutu ba agresser yo ba agresser ngai na 4h du matin. Na ba juju. 5h non ça lève yo mona nga na normal. Era, osala live. Ba maman batu bazana bana bautiste ba mata yo banti kolela. Eh, en fait, toi, tu comprends pas. Toi, tu comprends pas. Toi, tu comprends pas. Pour les gens qui battent. Non, bien. Camarade, nous avons camarade, nous avons mis pendo avant dans la province. Ça, ça va préservatif, basale là. À chaque coup, moi, on a une photo à 10 ans. Camarade, nous, yo, foula, mi pendo le préservatif dans la province qu'on a. Na camarade, il te le bakas. Babi, qu'est-ce qu'on a yo, le kotara? Acha kutu mwana ngai achena nzembo matanga ya Kikongo acha na lelate yozo siko profil le lisanga oke tanga komba pando pourquoi lo ngaka na nyata pando ba plan bino bolela ki bangam na bino yo leli na kuti patika lela bo mengo ke TV ki ba lela po mobala ya ka ba suba na mbeto oh boniko na kala mata ya bo continuer comédie na bino totala bino mais non mais era yo polela. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Et comme là, tu là, yo moko sa caméra na kati ba tipe likamo boleli na kati. Non, moi je te dis, Rosette, na mental moko ça ezobino temps pour vous comprendre ngate. Ngate. Poza. Eh na bosse kutu era na ngana tuno keso ba bike yo bimai na sekoleni ya solo. Mais question yo tout dans un public yango congolais zana qui zengi ya bololé yo tout na question obima ki na segolin franchement ils n'ont pas du respect pour les gens ba voyage raté ba bima te ba kenda ba soirée te ngana yo van na ba na bima na segolin c'est des fils de pute il faut arrêter un moment. Ah isa Patrick Mutayaki na odo era bi za ngolo kuta bino bato bado. Mais ye Patrick Mutayaki na ngo yango akini ye tanga mona biso na boîte ngana lobisa na beteke karate tanga pesi ba kalimbo ta pesi segolin ngana lobisa ki pourquoi ramener des histoires comme ça Patrick ya monzonga pe mbalo za na bambuma. Vous voulez tout le temps parler bêtement. Patrick Moutazoyolo. Patrick Tango Kota qui a mon engana Ségolène. N'a pas de délégation à Fimo Bébé. Non, moi il faut arrêter. On peut être tout ce qu'on veut au Rose à Songi Songi. Un mot bambouma qui mobile, il faut ça. Donc, vous qui peut battre tout nanga. Qui era répondre bien au Kuta Patrick Abando tout molan. Mais ezala ya solo to ya lukuta Patrick tango yo beta li solo wana azo beta yaza major asaka nga mutu na mulangi po lobili kam. À un moment donné il faut arrêter, il faut respecter les gens. D'accord comment la soirée amoni nga la soirée à tunité amoni pe na zaki na batu ba ota ki mwana batu nde na oyoka yoka nga bina yebite na bengi erate na tuni pe erate. Non bien, bon bah dis pas na bengi erate. Patrick babi ki bazal oza yo mko panzanga balobili na Ségolène. Na okito te yaki na osa musala babili. Na pia to mwana ba page bato badalo ba. Yo batangi ko. Yo mto bayi ke no babi maki na Ségolène ba. Oh non, nga lobi, o pa ba pe vérité. Nga so babi da ba bela Ségolène na ko banga erate na lo ba vérité. Na bi ke na monaki ba kalina Ségolène ba ki non erate. Na ba ki bazaki bango no sona mais ba Ségolène lo kanga matona ba kali. Na eta ba ki eli kama ko filmer mwana bato mutaka ba filma ki
Oh, ngabi wana ko labe na yebi na ngate na bina Basi Ah, bien. ya kanje batu baoloba. boyoka Era ye palu ya yebite. ngaso ezambule ya Mais yo, Rosette, ça va bien. Comment va j'ai vu dans salita? Yo muto ocho funa Patrick A. Après yo. Kasi na fundi patika patika mutu alobaki yangoji. Bona ndio mashiba mu. nalobaki bazalaki kole sere na bakali Na bakali nde. Ah, d'accord. Ah, ezaki era limbisanga no kwa bala. Era zalaki wana me bayaki kole sere Yo ngane na yoki lisolo. Babengaki kama bina Rosette. Donc ngani na expliquer ngani na lobi mabe. Mutu benga ngai bisinga Rosette yo sana mutakala ya segolo. Mutakala ya segolo ne uchi what? O patika zaina live mo boye alobi ke no bakenda ki boîte na boîte de nuit wana. Après baki babimina Ségolène ba filmer Ségolène parce que Ségolène a la moi pas bien pour ba vidéo. Pe bandali ba ona lo bango muto. Yo mona na ba page polémique. Ba tu bande ko bango zalaki bara na bande ko na yo o ba bango na parce que bandali Angelique quand on lo ba makambo wana na na GG. Ngalobi mama ko sa maguda la mo maguda te. Bazalaki na kata boîte. Nga na sala nga na mutakali te na yebi pete na bengi pe na kuti bango na boîte. Bango so na kata boîte. Na Patrick ko poni era. Ko pete po yo to bimisi. Zela sa te zatu ke no malebe era ziana muzele zaki nga songi songi. Ba era so ba ko le ko dimi. Yoka. Era c'est ça explication no yoka na no kwa bana. Rosette. Nangana lobelo moko hein. Par respect à Batu. Mwana muntu na TikTok azala ati. Mais era zianga na silisa nga na fandi boy era. Ngai muta bengi ngalobi ko zita zomona na page partout qui passe avec na live moko ba luba ke mutakala Ségolène ozana ngote kandi ba doyaka ko senga ngabilo kandi mutakala Ségolène na su yango what ba lobi no Ségolène Patrick mutasolo bango ba ki na boîte bazaki na ba era ba filmer mutakanga bi je crois pas et puis Ségolène na bengi était ni Patrick ni era mais na ko meka ko benga era na tuna yango pe na mone po occasion bato basenga ki yango batuna keso yo message mabe ezalaki boye Angelique ala basala bazosala live na bango ngala mati batuni nga babi pato ezalaki na boîte ni deleke nga bi te namona kaka Ségolène na bakali ba seconde na bakali personne so okende babizika we o babaki bakendaki na chambre bi ba chambre na ebite nga namona ki bango kaka na nini na ali na boîte même ya magoda na ebi na nga yango te ezalaki bongo donc wana so wana ebite erasi ba Angelica na ba Rosette to tika ba kombo pardon to bana na nyonso to kutana na ba beauté divi biso nyonso to tamba to lakisa na bilamba tika ba kombo na era pardon mine beleka ko vanda na ba TikTok ko finga ba tika ba kombo pardon nga pinza mais il faut respecter les Mabo ito beta biso maso na biso Ozo ka na mo epena page na bino na balongola ki compte azo bi era tika inda na biso era makaba ofinga biso to finga yo finga ndo so afingaka ala to mu nota fingaka finga mutu arrêter so ba fingi mutu na TikTok ya ndo so rolela yepo fingaka era watu bito bo finga non Patrick je me fais un bon matin na chio na miniature na banduko attaquer au foot en combien. Mais yo pe mamuso bato taka ko bafuta ko combien. Tete na taka makambo pour non répliquer mamnanga. Faut pas mélanger. Mais yo dans la rapé kaka bongo. Lobi era pardon. Tribunal à côté la cause. Est-ce bato la finga tribunal. Mais pour autant mutu ba côté la. Et puis ndemo pe bato mususu ba côté la bato ba bazana bango. Kala na ndena na bien. C'est pour la muka tribunal pas côté la kayo. Et za musala ba bango c'est ça le problème. Tribunal à côté la ngana ba fait o ya yebi. Oh, tribunal à côté la côté. Oh. Tribunal à côté la kayo finga pe bato mususu. Patrick oso na no. Finga pe bato mususu. Mais c'est ça le problème. Ya on a lobby soki batumboli yote kokota mambo etali yote. Neti ngabo yo zaka na rando na batu mususu na yebi na kwataki point. Kete ngala lobi ndeni yo mama ofinga ya lobi ke mama ofinga eza la TikTok ndo so finga ka po lobi ke ba na o nazoloba yoka ngai na oloba awa tona matia na kipe via mutute n'expliquer maman Rosette azaloba ngulu na bino o ya page ba oti ko longola page yem tabandi ofinga ngai ndaka kate pardon mais yem tabandi ofinga ngati mais ata faux page inda tiko finga azalaka mutu azalaka faux page ata faux page kwa yebani te era kaka yebani te ata faux page to babongo boki boko ba page finga ko finga page finga nganga papa mso na kiboko la finga ngata na ko ba sala la finga kiboko pour la yebi na ngai ata faux page je m'en fous ya bino na inda kaka ya page mso côté la mutu alingi nesi kiboko la côté la Sara afinga ba tout ça finga ka bango c'est normal. Nalobi bino de bon na bino nana kunati na teke ilumina teka nyonso pour le reste balek
dans mon cul. Et atotika la story de la famille libota. Ouais. Botika inda chana se era bochana se musika Et makambo. bon, on a qui n'a pas joué. Puis on a bima ko va pas jouer. Et la reçoit une page thème, et puis des pages. Tu as trouvé un poli pour to solo là na privé, to ça là ba deal et tout. Na ki vertige ki muka là na azo vanda atanga ko Iko era mabe na biso sokoza ndeni ni nesinga boy roro e ina kaka tsanga na makamalamu ataba mabe abomba kapenga jamais na ko so na faux compte po asa osa makamuna e ma jour ataki la mala ki na fete ya nano ya kaki na ataka bilamba ya noir o ba salanga o bino kwa mutabima na fanfare mais to solo kana e bien et to na ko so na ko so sa faux page ata ndenge na ita faux page ko finga nga akumisinga akosa makamuna so linyo oui, pourquoi Kiboko la lega va pas genioso. Lorsque nous on parle, biso te teki bilongi. Tanto loba, azana tante banda ko commenter à côté na débat, ya bato ba teka bilongi. Rôle neza mati. À côté la Sarah. Mais na lobby, mais est-ce que toi tu comprends? Yo dit na Sarah aussi zona na kombo Sarah comment mais na lobby ndeni obi ka Kiboko ata faux page pas côté la Sarah. Mais yango est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ou pas ou tu fais exprès? Tango yo zolo na Sarah, est-ce que biko lata kombo Sarah? Et vous là tant pas parler comment bon bref ce qui yo là ta combat Sarah yo ka bazo expliquer page rôle neza ya rocha miniature en bien ou en mal et non de discuter avec des gens pour autoper ça en matière oyoki donc okuta Kiboko le temps ça débat na mutu na commenter c'est ça la grandeur d'esprit yo cha miniature cha ba humiliation asa la kaira asa côté la Sarah va commenter oui asa la débat Patrick na capitaine tinde la yo toi profil moroté ozana concept na yo ozana musala yo na capture na tinde la yo yo bien ça la temso mona tenga na mona na capture ngana yebi angote ngana yebi kaza ngana mona ozana pa yina kaka ngape na mona akote na kapesa ka so e rato tika biso si jala assist to te na expliquer nde Patrick oza profil na yo etali yo nga etali ngati ozana propre na ozala na TikTok oza pe porte parole à bato lobela ka video ya bato akote la pena no yo sara akote la ka yeso bato commenter mabe akote la ye. C'est normal, il y a mutu so lingara mutu alingi ba pas mutu mutu alinga. Patrick profil net na tout non en question mon na TikTok où tu peux te définir comme étant au cause na profil ni na TikTok. Ngai ba mutu na ba ngai te. Yo mo comme maman na ba question bien. Zéla non parce que tu dors, tu te réveilles sur les réseaux sociaux, tu es dans des polémiques, tu es dans tout. Sauf bien dans domaine numérique, c'est quoi ton profil? Tu peux te définir étant que qui sur les réseaux? Na réseau na nyonso. Ça veut dire donc na raison naza na question na era no e baté la répondre ka so na répondre ka babe za kende ka bo pa mso na biso to tanga mingi te to ke on ka bongo donc la raison la prof naza nani songi la batou na dina kadaza nyoso tu ngai Patrick na kiti merci na OK bon ela beka na otuna ngai yanga non tu na ki Patrick merci ko to so ba so la ki to bo kitinde netinga penda era na ramna sala non la na so la te nzambe na ngai ah nini olongwa na ranti netinga so tuninga profil ngeza ni na TikTok sablo ke bitinga yebite na ebika na tekaka sala na ki ko to ko la ki songi moko rosette likambo to tuno kwa est-ce que ki bongo yo na ki la vie mama yebite yo ka komona ko musa yo na ebisa ka bilonga so bina pelisa moto likamna so pe ya bafula bomaka bo se peli to tunika mais Patrick likambo bika bato basenga nga ba video ka binanga nga na ngote ah ça me TikTok mo na la legi pardon bato le bolo ke ba video segura de nga mi TikTok pardon Patrick a le ya ko TikTok ba ibisa nga mutaka no kamata nga na sekisa ko me ndela banda ko luka una tala ka mutaka la rodete sokota lo bien Patrick ne ebité ba fumer nga ndenge nini elle pour la mafuta elle nguza makimbo sokota imagine toi na nguza masiko allô merci Datsiva de moi merci beaucoup Datsiva oui tu m'as payé là Rosette Benga normal tene. Ni États-Unis de benga na WhatsApp ni. Merci beaucoup Datsiva. Ah bon? Erreur ma chérie. Vas-y. Mon benga na normal te bébé. Oui, ça va, ça va. Et vous avez un commentaire. Oh, ah bon? Non, normal les au crédit maman, ya on dit carte so ko benga aux États-Unis. Ça
Bon, tu confirmes ma bêtise, quoi. Non, peut-être erreur, ma chérie, désolé. Mais Bateau, madame, pardon. Fatigué. On dit Congolais. Comment ça avec une document? So moi là ni rodeti era da motema mukuse. Era le Era motema mukuse. Era za motema lokwanga, tu vois. Tenga pena sala motema mukuse mais na su motema mukuse te, tu vois. Ngana na comme en fait les gens comme yebisa nga défaut na rosette so ba yebisa likambo yo kananu. Comment il va téléméla mingi omona na kuma kodo singa za kaso no likambo mona mata. Na yoka kutu te, c'est la même chose aussi era. Era so yoki likamba moko amata kambala moko. Era ninga za so osaline analyse amoni na page. Autu na pete imba mo bandiko tout abordir. Moi je connais era. Era so lo bina likambu yeba ya olala ta ya bordi mbala moko bandiko tuta. Parfois, il faut era za la mutema kokita. Ya peri combien teka. Peri ki senga te on a ya changer peri ki mususu. Changer kat bato ba de changer kat. Donc, il faut que la mutema kokita no kwa bana. Wa mutu mo wa public mais ça na pe mutema okita. Hein? Yo za mutema okita te era za mutema moto. Shinyo mususu ngo ya ngana mona page wana ba commenter na se azo ko répondre pour na mutu na ye, azo ko répondre. Ba on se pa bongo nga inde kaka bomba ngati coach de Janeiro ba bomba nga mo be lix ba bomba nga mais na sona ba page et nga na l'époque na sala soka foko ta tsinga na mabina oui sauf après na ko comprendre ya musana ba una limba na nga tu vois neti ba pays ki na oteka ezai kabaka je te sani ezai kabaka boni likangu na nga soka bola na ba page polémique oswana osumuka na yo osumuka do ba page polémique baba to motala ti pays ki na ba potinga buzo ba yezo ba pays ki wana esili ba tinga pipi danga ya nzima muyombo goshi nga mwali pipi ngo est-ce que ba osomba pipi na teki nanga numéro de téléphone ya ngwana bébé passer commande livraison partout dans le monde voilà pays qui a une livraison partout dans le monde passer commande now donc c'est ça et razande mutema moto soka yoka era lobby na ngo yelo live era et ça coûte raté c'est que n'a remarqué ba uta Facebook ba uta bébé balanga talala et ça ka raté yokanga et ça ba uta Facebook ou YouTube en fait ba za tuna mulimo ko sona rando okomona pe mutu pasa yelo analyse tu vois okomona pe mutu pa fingo betika bango bazala incompréhension totale bango tout ba uta mal incompréhension moko ba comprendre en fait moi je vois que au moins biso bata TikTok tout ça la ba maîtrise mutu pa ko se le live 3 jours 4 jours 1 mois pour qui paqueter après au tiki na enfin bango bazala ka osali lelo lobi aye bazala rendre en fait parce que vous appelez à ton énergie hein les tika so na répondre mutu ça veut dire que j'ai besoin en fait c'est que n'en a besoin ou surtout ngaso na sekana oto finga na kipakate mais ngaso kana sekana ofinga na et ça quoi tant que ofinga o mo ko ngana zo bango na ko signer yo aussi ouais ça la to ngana sekana to bande ofinga na mono tatina ti c'est ça et in the show bata YouTube bango bongo te bango zala soko fingi bango bata Facebook lelo au moins ba mutu moi mutaselo moi analyse amuke piquer mba moko ko répondre mais non comme bile bofanda bosala la batu analyse ça il est mobile en plus bata TikTok bata tike ko répondre bata zaka mingi ngai nani susu yo mama social pas répondre aka mais surtout bata kishasa ba komi wala moko boya makao ba komi ka komi mona kingala la sala musala le kamuninga c'est ça ba komi kingala le kamusala la sala musala totali bien bata YouTube batu baki para bino pe batu bo répondre ça yo ma social ngala ratarate ngala ça bino vous a focaliser trop nga pe na ratarate là j'ai ma pas commis na makambo ango tgma coach po ba ngundani nasi 500 maya ka komi ko Rosette là Rosette c'est là pardon Rosette nga za mukona nga wonga na so mboke na mukolo na yo to solanga na bien mutu solo beta ngana bien so c'est likamoko Rosette et ça linga to solanga bien na le binance le live té na bien on a privé alors Rosette ya boni bi ko tika mango to sala ko tika mapo to solanga na bien
on comprend mais so mode que ngai na maman quand sur no maman à partir de soir bien pour na ça la bongo no so la tina pour pesa ngabe conseil de tika boy mais yo suppose ya zawana o so na leki na obia da leki na yo asali kamo boy benga ye ba so la bien ba lia ba mila kabela embongo laisse ngabo na ça remarque na ça la nani je me remarque na ni na TikTok te na robing pa to so la bien na nini te bi to mi ma ba to so na ile na TikTok na ile la e no to so la bien na kati na ça remarque na TikTok te. Non, ça va être. Je dis, alors, quand je m'abandonne, kala o mi kinza boy na boy, je m'attire à répondre. Mais tu préfères répondre. Oui. Bon, pour Nangaï, Patrick, nous avons ni contre Jemima. Bah, client Bobenga non benga bino ni contre comment il s'appelle? Contre Bangomi Balé, tu vois. Pour moi, c'est que j'ai vu ma bépa, j'ai mes années, pays qui est disponible. Donc, pour moi, la monde ma bépa et pas Jemima. Déjà, il faut y avoir que comment j'ignore à ça l'analyse à ma cambabato. Voilà. J'ignore à ça l'analyse à ma cambabato. Pour exemple, au linga kami maintenant lingeta bomila ngana nous sommes na pesa life non fingai. Patika zawana. Na lingeta bomila ngana. Elle est pas ma copine, on a droit à analyse comme tout le monde, na c'est la partie qui peut analyse, partie qui a bien ngana bête la analyse combien de fois. Ah, tout est là combien de fois. Donc, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Les contacts na yani tout cela bien Rachel, ma famille tu vois, et belé coup de baye nanga makame belé abango. Babé na kenani comment il s'appelle? Pour nanga na moni mabezandeni. Je n'ai déjà ça la analyse à makamba bato. Donc ce que moni que jino aye koloba, on a donc ça la analyse pourquoi ça libo pourquoi bendi bagas parce que ça actualité. Moni mais il t'a dit pour finir Jemima qui non yo boye t'es albaki analyse comme tout le monde comme moi aussi j'ai fait tu vois mais ce que réponse à mes amis qui te côté yo ils sont hein mais t'as pas plein et ayaki mabe ayaki au moins analyse na fungo la kit ne pas baki ni auto fandi quand moi Jemima sali akosa la soki ko benda so ba graisse boy ah on les a makamuna mais ayiba mazo sala asaki moi yene ndela yena ko lobela ki ango non la lobela ki on est bon au lobela ko monika ya junior mabe bonsoir et lobeli ezandenge msusu vovo jija bandana ni Jemima bandaka nesi bo na epa na yo oyambi do peut-être lobie oyambi ngai oyambi na ngai pa na yo na lie okabelinga mbona kei ali na ko ba yongo mikizo do beta mikiza pou ta mikiza et ça na sens déjà il faut savoir déjà mutu tu a fini la mutu ba il faut s'attendre à ça. Ah c'est ça yongo il faut moi ba ye Jemima ngo ezamba liboso a uta pena badadi Michel ba finga pe bango. Donc c'est ça. Mais là on est quoi ni nga Jemima finga ngate. A finga ote parce que yo okinda eza lo kwa ngani na zande mona batutu te tu vois. Ah c'est ça yongo faut me Jemima pas me ka bongo. Pour nga tu vala Jemima banaka na finga na finga ngate poani. Ah. Bonsoir bébé. Nani Patrick. Oui bébé. Au moins ni muto ya salaka. Oui, alors dans la live. Bata français par pendant kanga micro te. OK, ça va bien ouais. Baloba boy. Baloba kibi boira. Dans muto amelaka komelaka ke boka pilipili si la soloté. Voilà. Tango yo sanga na okara roseta lobelo ko mettre fois. Tango yo sangani na muto arando. C'est prétendre que un jour au finga yo ça ko batu ça na ko ça atterrit na loba moi spirituel obi asuru ka lié batu nyoso sisa ya lié yo moko voilà ça na ko ça azoluka iba wana ya onga banga plus jamais na biki bi boira bolo ko na yeli binote donc c'est un peu ça donc mutu oyo mutu afinga batu yaka o so na ndoki so ka le batu tout mukobatana ba osila aulia yo ele go bokola lion aolese ba bokola nkosi te mukolo batu ba osila agolio mukolo ndako na progresser omoni analyse muto asoki osana mutu na yo bien mutu na kote la kote lobila ko oui ki ya boa analyse kako ko belo kula ki ya biboara etali bango nga ta française te na congolaise considéré bango donc c'est un peu ça. Au moins, ce qui mouton ça l'analyse, ce mouton ça l'analyse, analyse est différent à bordir.
Et là, vous comprenez. Merci. Voilà. Analyse, c'est différent à bordure. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'analyse, soit un être. C'est ça, analyse. Oui. Mais ça, comme qu'on soit parti pris, on est comme sur analyse, c'est comme bordure. Merci. On le vit à solo. Et donc, c'est un peu ça. Bato miso se ngai na muto mutute. Tafke lo c'est bien signature. Bazana ba 6 c'est comme ça ya TikTok eh. Et ça sont à recette. Bon yo tabi kolote. O moni na bi sabino comme ça ya TikTok Patrick. Ya ba 2000 ngai ya ba 2020. Depuis vous avez 2021 ngala ina ba 2022. 21 na suka na ba suka. Naninga yo te yo 21 nga 21 te ngalo 2020 nga nakuta ki yo déjà oui yo kutanga déjà ouais voilà yo yena ba 2021 na suka nga na yena 2021 e bandeli periki 50 € bébé livraison partout dans le monde nga 2021 pas ne bandeli voilà tu vois moni eza awa ngai Patrick nga kuta ka kuna rich ngam na mima makambo analyse au bana TikTok ezalaka na vie na l'époque mama Congo mama Congo ça ya wana ba rich ba yebo selling a live so aswani lobi na tonga na rich ba wana ba mama analyse na tiba wana mimi na akena byango ezala no mutera la makambo ya ko tulisa makambo ezalaka o ba beta kai ko ina no zipeka jiteka te jiteka kutanga o jiteka kuta yo akutanga o akuta e pas pour les écouter là ka moko bana mi ba top model bana ka moko hein pas polémique ezaka moko ya mama na biki rouge non pas polémique ezala moko ya mama biki rouge na nashu c'est tout na nashu oui des pages nashu dans la page polémique ezala on ngala zala ratongo so etani ya wasko live à 100 personnes jusqu'au hit so on a tewe na matisi ko hit na ba kumsi so ba finga na ba ngala na tsundoli ba petite Andresse voilà ngala ngaba tika bato ba fingana lokwa Patrick yo na saratu la boyoka na te bo so so ba demand bo kuta so na live na bo sa so rad allez inda ona mona ko bien mais te vla ko sa matela aya do na mona mtu bokuma ko anvie bokuma wo ngama ko ngani na fa na ebisi wapi ngami ko na zaka dirige wapi ngami ko na zaka seti ngami ko na ba riti o dirige wapi ngalobi ngami ko na benga na no kwente na bete mo solo ni kredi bungo sa live na aolela na mutu ka to bunda na bams bunga ausala mani ketanga histoire à TikTok te na myanga kenda pio bozeti sawa na zani na TikTok banani susu mwana ngatala mnoko bina ki bariri te Marina Osumaka Marina Osumaka longwa TikTok azala isuti na ibite so koma Marina mama nani oyo comment ezaki nani fia mama na liste azana TikTok mazasuna te mama na liste fia ngaza azaka munene boye Naomi Boss Boss non ça les aime na yebi botika baboka mobuto Naomi Boss aza tous les jours tozana téléphone to benga na presque déjà héros to la héros Naomi Boss mutakabela bon bout de ces coups fa comment ba franc comment ba ninga ba beta lisolo likamu nini o ba kifa mona bilongo wa emeta Patrick ngaba kanganga oh la takalo kwa soki tebe ti so o comprendre 3 ans et 7 mois na TikTok te bakanganga singa wana kutia kala te wala esika ba kufula mbai na kasi wana eza na TikTok et so ila tongo la poka mutala ye peso réponse ila tongo so ayeli neka kata live ngana mati elle prend rendez-vous na Congo ça so la comme muscade viva Congo ba muscade mutakala ndeke ngai babe ngali pe ya na mona mafinga bofinga ngai loko ya te tala ngana finga ba mapeka solo basala ba nzimbo clip ya lipeka solo citron mapeka solo mais Rosette yo pas tomate
Oh, ma Rosette. peka solo. Rosette. Oui, puis quand même, tu fous la Sarah. Eh, ngam na funda TikTok. Sarah Tola. À matin, première fois, live Rosette. Sarah Tola. Maman Mais oui, maman, non. Oui. Les seuls youtubeurs voyaient pas dans la penda na foulé tes aba nene ya. Nene Oui. ya. Mama Congo. Mama Congo. Eza histoire va changer. Eza bongo. Aya ma TikTok, on t'a mis un live Rosette. Ngam na fula Sarah Tola. Oui. Eza ko bomba te. Histoire va changer. Joye ba ya rich époque. Batika sko ya nani ya Grace Miss. Sikona mapeka na bachenga kwa mtu babake ni oh mapeka solo. Inda show. Mapeka. Na eba ku live mo côté langa. Non bien mataka banjo lo baboui. Au côté de Rosette après 3 jours ba kanganga. Na po préparer par live na ko matela Naomi boy après ba kai. Non, mais pas ça somo la rando. Non, mais finga ka beti. Non, là il fait le ça la sixa au finga te aussi la mabe. Voilà. Yo mone nga mo ngazala ka. Ati ya una pesa ko ça la sixa. Nga sixa au finga. So fingi batu nyoso ba omone yani. La plupart ba so ba na ko finga ba success la. Ngai na finga ka tenga mikolo taka enoko international so mutakoti famille na na côté liyo la lobeli mama famille na. Voilà, ça li analyse. Nga da noko international. Patrick. Nga siko. Na baninga nyo so ba na ba ba nga lobela filate. Rosette nga créer cop na nga. Hein Patrick. Nga lobela ka miyibi. Rich na poster. Rite. Bébé. Na bi pour nga success filate parce que na banda au fingate. Oui. Et makambo ibili singai kobina. Comment tu l'as appris En fait, moi j'avais eu des problèmes parce que na banda au sala ba camarade na batarando mais depuis na comprendre nga so sala coller camarade na batabarando. Ouais. Bah, j'ai Kira sauce kenda po. Moi droit de réponse. Kira sauce c'est un petit. Kira sauce so ba mateli ba vanyana ba umba ba. Wana mo bana otonga nga ko ta fula akaba. Celine kenda wapi? Nani? Celine. Na ebi vinete mama. Tony Songi numéro 1, Baka yo numéro 1, Patrick numéro 2, Benati numéro 3. Bafingi Benita boy, yo abetoli solo. Bafingi Benita pa Ibrahim. Benita tindi batulakini, bake filmer na ba Ibrahim Manzanza. Ba ena ko ba poster na TikTok. Na sinana la. Ale insi. Et Rosette avec maman Saucity, maman présente avec Rosette. Secrétaire Céline, caissier Géraldine, le lieu public Renate. Baki beaucoup. On va président Rosette. Moi, depuis na zara neki wana banda ofinga matro depuis na kabwana ngoma na kinya pardon ba kasoma président Siyot secrétaire Céline même sanga be kulusu nyonso bakosela kama makambo zaki Rosette mukabaki na minito ya na songi na shinga ko badosi nse bilamba bandu ba bazala mabe pardon Mama bala ko sa bakala ya Rosette filele baka o filmer Rosette ado sukola do pour mafuta mutara. Donc, bino chito bano sa ba life na biso na to sangane bano so abino mais oui pour anité to bi vérité. Patrick, on boluka boloka kiga sauce. Badimisa c'est pas bon bazala. Badimisa so so imo bi baloka na tonga bango lo pe na tonga bango mona na ne ba ko ka na so no bika na sala. Sisa songi yaki songi lo kwa ba baka yango surtout. Ba bambinga o songi Rosette. Tu na bina sa bango pe ba yeba ke Rosette mo sa live za ba ogangi na iba ko yo sakana nanga siku. Na tonga pe bino boyata na preuve mote na tonga bino bando. Te TikTok ya kabie, je vous jure. O kota na stress no mon boy. Oyo koti kaka elongolo ba souci. Zambi. Tombe la mida ta ko ka mfubo zongana. Atala ngo deja. Akuna mwana pele ikali, ni bazo mwati. Akala moko. Kama la senga, ni ba ko benge kai na pesi. Mikolo ota na pe na période de stress. Ouais, non, dans ça qui cause ba te so da qui cause. So da c'est nini e mo ikoto di du. Ba ki muli mala bino. Dépression dans ma belle amour qui peut ça la dépression t'es pas alors peut-être bonde la moi si no bonde lien non biko la o diaka ba fufu ebele ko pesa mbongo te c'est mama ba benga no ya o diaka o fele peut-être qu'il y a ba los on a lié combien na lobi hein code pour ça ba peler dans la récupérer pesa mbala pesa pédé te dans la bon
ezaka bongo mobali pesa nzoto yo pede sala mo pesa mobali ezalaka bongo yo mona na moki bapeda mobali apesaka pede mbongo yaka pa biso bato mwindu eza ne pede yo pesa mobali mbongo mobali azosepelisa so na mbeto yo pesaka ye mbongo ezalaka bongo babikoyebino mosala tokosepelisa nani bongo azongaka poani pays qui est disponible ya voilà pays qui déborde tout est pardon ya pays qui déborde est disponible ya olati mo apo bako ba maputa esili bana mama naza yango esute esili nyonso bon odoti bayo solo live etali charme ya na bwana ngami da sala nga live yo mwana oya abotika mo santo yo na lobby para nina ate charme yo mwana oya na lobby la famille pays qui est disponible livraison partout dans le monde. Là on a ce qui si bino mingi esiko yo partout komi na nani. Bo pate ka ya koloba bino to ba mo bomba mwasi na ye. Alobi asala. Tenga moko to ce qui singa fort, zenga mambo kala. Et ça le bien TikTok. Makasi. Apo ba tubolo ba bo fanda bola muka ko Rosette. Tala nga success tete ka monde ni ngara. Tala nazaka obi eza kwa milimo mabina yoka kamutute. Après au moment ça ndeni so yindi siko olongole longi ngaza so mo finga bino bele bele vie kungu sabino tubuza na TikTok obana onvi yangu na TikTok na bino banda kwa mvina ma page yango bazonga ma page d'autres pour ba inde poko na uzala te o muluba o kibokolo o bonsoir aïe na ngola famille bité na yo tout na kana page ezalaka nashu page pour les boma ki zigidubi ozalaka te po kana page soko ezalaka nashu so ka tiwa yo fingo nashu longolanga mais besoin nashu boyiba nashu makuluka wa charge déjà. Oye lo nya no sala bongo. Tango zo swa na kande leki oye bate siko. Après ko batindele yango ba famille. Tala ritinda zo finga batu kuna soni siko zo. Donc le temps boye la ngo zo ntango finga yo ndo na okimi so chipi te comme ça. Donc à l'époque la Marit bonsoir. Bonsoir la moni batutu ya ba kam nanga mi yiba ba agence boye awa. Na on sala nga live mi yibi te ala yo tumula nga Rosette. Bon, tu as préparé ma colis. Bon, on a la kitchen après la monnaie on a livraison donc on a libéré quelques livraisons parce que d'accord chérie, na kitchen ngai. Combien 20 heures, il faut préparer la livraison, voilà. Il y a lobby qui. Bon la famille, merci beaucoup, je vous aime. La ligne bino na monter maman. On peut la dans la pièce moko. Oh, tu as la moutou combien 50 € bébé. Gâte ka bébé moins cher hein. Numéro de téléphone ko OK. Mon pasteur. Bon na bobinani. 50 € bébé ça la capture. Yo. Aïe. C'est fait. 50 € numéro yango na batel bino. Numéro de téléphone yango na bébé ça la capture. Numéro yango na ba otela bino o mona ngote. Ça la capture après parce que na ina kata live pe ki asuka ngo tanta chance. Donc os ezabo. Okome ba ngope boye. Au katiango so au katiango ça eza ya 100 la bébière donc bah ça là on normal en fait ça t'a pris la tête normale livraison à Canada combien livraison à Canada il faut préparer le soit on doit payer qui m'ont préparer 25 € ou 20 €. C'est ça payer qui m'ont regardé parce que nous a foutu la bino à douane na France c'est à 10 €, Londres 15 €, Belgique presque 15 € ou 12 € comme ça. Yo. Aïe. Vas-y. Bozu yango. Vas-y.
Donc, au sein, on met pas baby hair et ça, tout est déjà bien coiffé en fait. Là, et tu as les pièces, mon quoi. Mais il y a aussi 3 pièces, tout va sombre. Na tia on na snap na TikTok na ye nango. Yango, ça la capture. 50 € pour maman à McDo. C'est pas lourd, hein. Tu vois? Numéro yango na ba otela. Oko me mango pe boye. Oko me mango ba ndila nyo so ningi hein. So pour en fait, obe nango chignon kayo. Obe nango boye. Obe la moi qui gîne nango. C'est bon, bonjour numéro. Bonjour numéro, c'est très beau. Beau. Kitoro. Bon, c'est bon la famille. Donc, à bonjour capture. Merci tendresse. Un message. Voilà. Ouais, au tient bon au liboso na PC. Pour les gens qui m'ont tiré un message. Ouais, au bien bon au liboso na télé. Et mais bon, on a comme rose.